Bienvenue ma chère internaute, c'est à www.infopeace.org avec Peggy Titan, le parallèle de la presse congolaise. Le mois de la femme, vraiment, ils allaient toujours continuer parce que tu as un mois de max, vraiment. Il faut faire l'honneur à la femme. Je dis merci beaucoup à Berthe Tamboyo, donc la fille parisienne. Moi, si qui toque, moi, vraiment, à solo un esprit qui beau, moi, si quoi, oh, vraiment, vraiment, qu'on soit en considération. Et je dis merci beaucoup à ma sœur Karine Kimambalo, vous allez vraiment depuis Paris. Et na chère internaute nyonso balingara Peggy Titan le parallèle de la presse congolaise lelo ne bomoninga awa nega Peggy Titan parce que babengara nga PR moko le parallèle parce que nazalaka passe partout nara mingi ko pesa bino ba information réelle pe bref pour o esala rabino parce que musala na biso et pas na bino ezalaka ki ko pesa rabino ba information ya ko sala ka ba émission qui toko pona ko édifier bino et vraiment le ne bomoninga nazo yamba ye babengaka ye de London. Il y a un mystique balobi qui a un groupe Yangadios na sur bomona ke pe na ba nzonjing donc le lo na remeka ko solana et par rapport ya masolo ya théâtre thème autre solango lelo est-ce que avancement ya nzonjing to théâtre ya biso congolais surtout dans un niveau internet ou bien un niveau ya mondial est-ce que ba consomaka humour na biso ba congolais ndenge nini yango na kosolana ya zona de Londres a expliqué biso peut kosolana pe par rapport à l'actualité pe na bande comme soso ba sala théâtre ba diaspora baza kuna na Paris baza dans le monde entier parce que balobi que théâtre na biso malgré que tous ba comédien belé mais tozo koka kokoma lokola ba nigérien te yango na o pesa ye déjà mbote invité nanga bonjour de Londres. Bonjour. Vous avez un peu rare hein? Bon, na penza na émission émission te mais lokola o eza émission kitoko yango moni na yena participer à l'émission mais tout mona yo ningo za bongo osali vraiment ba temps ebelé okenaki Afrique du Sud ozala vraiment na pembeni Yangadios et tout mona opé mikolo vraiment ozo cartonner pe na banzonzing vraiment dans lingana oyebisa biso na oyebisa no ba cher internaute depuis bandi musalo tu as fait combien d'années? Bon depuis na bandi musalo yo na sali 30 ans. Na Chic Shock na sali na ko 21e année na Chic Shock. Vous êtes tilelo wana. Nazaka tilelo na Chic Shock. Tilelo peka na Kinshasa. Tilelo peka na Kinshasa na Chic Shock na kendaki Afrique na zongi na kenda bamboka misusu na zonga kana cadre boulot na. Tout le belanda nous siko ndenge opesi déjà une biographie na yo par rapport ya place aux alagues ya place aux ali et pas ngadios mais tout solo la makambo za ko battre plein nango mikolo eza makambo nzonzi depuis obandi ko sala nzonzi. Est-ce que différence ni au moni na nzonzing na théâtre kozala na groupe normal? Bon, groupe normal eza bien pour na eza tozakane na formation na groupe normal. Nzonzing basangisaka kaka bato basi bayebi. Eza un peu rare na nzonzing bazwa muto ayebi musala te. Donc bazwa ka muto uti groupe moko boye basangisi bino basalisi bino. Alors so za na groupe te et vous allez un peu difficile oya na nzonzing wana boko balusala ba tableau bo wandu umela bandu lakisa maluba lokola balakisa mona muke aye ko lotanga alphabétique yango bandu lakisa normalement na nzonzing bazwa ka bato bayebi déjà bato bazakana na ba groupe baye basali nzonzing. Par rapport ya komo na yo zona de Londres toi pina José de Londres oyebi? José de Londres na yebi nga zona de London ye José de Londres. Mais vous avez qui on dirait groupe moko? Non ye azalaka epa ya président Mangwao nga nazalaka pas président Gadiaga. Mais par rapport ya Kombo zona de Londres yo poza na kati ya ozapi na kati ya makambo yo babenga na oza na kati ya nzonzing ye paza na nzonzing mais na moni nde c'est comme si ya bénéficier mingi na Kombo. Bon eloko ezalaka mingi Kombo te eloko ezalaka nde bato bayeba yo eloko nde ezalaka mingi musala na yo na musala no nde bato bakoyeba eloko moko Jibempia na papa chéri moto pamba aloba artiste bayebaka na ba œuvre osala œuvre artiste bayebaka na musala na ye omoni neti biso bato ya théâtre biso artiste comédien tozalaka neti mai omoni soko ozwi mai olatisa otiango na cantine ezwi forme cantine ozwi mai otiango na kopo ezwi forme kopo ozwi mai otiango na plastique moko boye ezwi forme plastique donc elingi oloba sikoyo ke artiste comédien donc ndenge na zabwe so ba pesi ngala jouer rôle la papa na jouer so ba pesi ngala jouer rôle la patron na jouer so ba pesi ngala rôle na jouer rôle la coco na jouer so ba pesi ngala rôle les yanké na jouer mais ezaba artiste na biso mususu baninga nga mususu baza limité te mais ba mi pesa mingi na biloko na mangwana donc so jouer yanké ako jouer ka yanké non ako koma pe ako jouer pe na ni patron
Les artistes et comédiens ne sont pas limités. Alors, un artiste et comédien, il ne faut pas être limité. Il y a un dit que artiste et comédien, azalaka mai, na kati ya kopo ou bien na kati ya nzungu ou bien na kati ya loko. Donc ceux qui battent mai na kati ya kopo, ils ont forme à kopo. Ceux qui battent la forme à nzungu, ils ont nzungu. Ceux qui battent la bidon, ils ont forme à bidon. Donc artiste et comédien, azalaka ndenge. Tout le monde a génération na o sana bango théâtre loko la ba apo ba jani mingi on dit c'est comme si ba bénéficier na mamba théâtre lelo bazana poto. C'est comme si de Londres ndingo choko lo ba tu as fait 30 ans il y a carrière na yo surtout dans le monde théâtral, mais c'est comme si avancement vraiment malgré que ozana na banzondik, c'est comme si génération na o d'abord na ngana otanga ba camarade na yo pe parce que na tangi ba apo ba camarade na o ba ya génération na théâtre o bazana kin na o ba libanda. Bon ba camarade na ngai dans le cadre de Moussala, ma collègue Nangai, bien Nangai Malosomo, Ping Manda, na coûté na Chic Shop, bien Nangai Gianni Vetset, Fayimbia, na coûté na Chic Shop, ma pauvre Nanyo, na coûté na Chic Shop, dans la coûté un peu battu bien na Chic Shop, mais au Bakuta na na Chic Shop, ezali président Videloin, on va coûter la Chic Shop, ils allaient bailler là, Sami Mokili, Baswakenda Poto, Banani Sous, Bapo Firenze, le parfum de Bonolé, basé un peu belé, on a coûté la Chic Shop, mais on a hyper la coûter la Chic Shop, on a Tanguana. Alors, Mokili, ils ont un avancement Nzambe. Nzambe soka lobike on va avancer, Nzambe abi ato ça l'effort n'engeni. Au monde na monde na biso ba te bere misusu mingi ba na monde nzonzi kaka pona basa la nzonzi ba yebana. OK, avant ça nzonzi il faut non mutune sala. Avant ça nzonzi il faut yeba musala. Mais ba misusu ba ko mozo ba kaka pona cop, ba misusu ba ko mozo ba pona yebani. Et ça ba misusu ba banda nzonzi ndenge na loba ba misusu ba banda nzonzi ndenge tuna nga pona groupe. Ba misusu ba banda nzonzi kaka ningo na mba moko politique moko ya kabwe neti vient na armelo ayene kakabwe azune ka batu bakumusala pe bazu guya kusala théâtre. Or ba biso yo to zo guya kusala théâtre to kota Chic Shop to sala théâtre ti lelo mais na muke to zo sala na effort auto ça puisque faut to améliorer ma casse na biso na muke to sala ezanzambe ne mutu akosala ke lobby na yebana ko yebana na ko yebana te ezalongo logo moto et logo ne ezali il faut yebande musala pour le monde ngai na zaboy bako tchanga na acteur nion surtout na jouer même bako tchanga na dit mais fi na jouer na na dit mais voilà au moni na musala na biso ya art ya théâtre surtout art et théâtre et ça la batu mususu ba mi pesa mingi na ko sala ba nzonzi mais c'est normal puisque nzonzi yango nem de sara ke ndonné na zaboy na vandi boy et ça nzonzi ba théâtre de la TV et ça au robwa ka mutu moko mesana ko bwa ka e so ka pesa $10 à comme peso $5 ti okita moni sikoyo avancement na biso eza mingi banzonzi soko sa banzonzi nde ko sala ke yo oyebana yo o avancer na vie na yo. Est-ce que autant que la biso 4 filles au yo la monde dans Nzonzi au mona vraiment lelo yo ba matisa pe moi monde dans yo Nzonzi au lelo vraiment ba joueur ba rôle na bango bien au mona vraiment que lelo aussi le que non tout placer bango à la top parce que autant ata 4 filles on est né le que yo tournera ba rôle belé est-ce que fini au mona maki par rapport à ba tableau na nongo bo sala lelo satisfaire vraiment na rôle na e tanga joueur il y a le bosso na tanga mirma il y a mi balé na tangi mama epela yami sa tunatangi Aminata yamine mama kalunga pe mama comme si péchanga bango no so bazali yo binatanga 4 so na binatanga malotanga bango no so belé neti vient ngai moko Queen Magde mbalo so mbobe mbalo so de yekuta zali corona ba mama nyoso bosso na lobana et tomoni lelo ti lelo vraiment un ani patron na bino ngadia d'angadios ti lelo bozaka diffuser mais loko za moi moko c'est comme si bozaka diffuser mais c'est comme si botala maralisu te bon kotala ou kotala te kotala ma batu batala rabino lisu te bon batala rabiso puisque la chaîne on télé kaka antenne a ba changeaka programme na bango ba komisa rabiso vendredi na 16h45 net lelo vendredi tout les calamité na 16h45 mais bi ya musala ba mona kaka les gens biso ngadia na sali na pese ba moté place à Londres ba moni que vi ya musala o tozo sala
babité to ko le kaka na moité bazongi biso sur na butu bazongi ka jour na biso jeudi na butu na 21h30 alors na kotala ma o na yeba dans o yo banga na yeba puisque ndenge za ona babino to bogena na nzonzi te totalement na biso ndenge za ona na sondage ya antenne A parmi 5 premiers biso to bimaka nzonzi ngeza mabete nzonzi il faut osalango pour makasa mutu ba ngone na nzonzi na neti producteur nga Yves Bamba Top Vision abike nani Matuza na poso sala film Matuza siko atali metela scène na biso siko atali habite Zuna ifazala Chege babise ke il faut ça nzonzi atali ke te il faut Zuna zala omoni nzonzi ba musala mutu mingi na ba groupe na biso to uta ndenge ba utala yo na groupe no évolution ya groupe na yo tango ngosala film moko bo amoni te pièce oyo Zuna salaka et ça asala ngo boité rolo il faut na pesa yi mon ndenge nzonzi ngezala mushuku kenda mushuku azali azaka tilo azali chic na chic chef d'état-major chef de groupe na biso chic lelo na totelema to kende moi pas maman to pour la totala moi biloko kati ndenge sali mara vraiment bana poto faut comprendre babi Moustapha Malembe papa na Idrissa babi biso vraiment na faut plus vraiment to sala mingi musala bomo to za commune bandalunga to ya pas maman to parce que boyoka ka totala moi biloko kati so na sala émission te totala biloko kati oui so na sala émission na bo sali ba dédicace ezali sumu eza ba lisu ya lisumu penza toto chité déjà toto chité parce que to kana moi question suka bana poto bo comprendre que vraiment la cathédrale pas soliaka moi biloko kati ndenge za vraiment na sire bata poto bata le monde entier baza donc dernière question nanga ezali par rapport na yo lelo to tanga ipe ko bana basi parce que ko tanga ba mibali bato ndimaka pe o ba jouera bien marqué que lobi na bato bandima o ndimaka o yo ndimaka bana mibali na ko na bango ebele naza bango ebele ya liboso na tangi mwana mobali ya liboso na tangi papa na ngai moko ngadi na ngadios yami bale mwana mobali na tangi be na ngai fai Jani Vexas yami satu na tangi na ba mibali vie de loin yami ne na tangi papa Sundiata ndo ba na tanga kati na tangi ebo de Londres yo bina tanga kati ebo de Londres pour bozane combo moko c'est comme si combo elobelo moko te ezane musala président ngai sobe bon ko jouer kolega ngai pas bazo kene ba poto kwenda vutoka c'est comme si omoni papa mama mata avion liboso mama mata avion ngam na mata avion liboso anga la via avion na kia Philippines blanc babandio mata avion te même bien nga fayi mubi ala yebi tanga Jani tanga la mata avion bango nyoso no mata avion te mutamanda mata avion kenda uzonga ya président nga ngadia tanga la mata avion na vaje na kembo mpaya nde na zone boy ngo bateke balekinga ka pe balekinga te eza musala Namtali koko na olata parce que tolata ka papa wembaloba pour questionner me réponse un peu abe lamba ezaka to on a mon ebe ba lézard les lamba ezaka ka pona ezipa nzoto na biso et lamba tende mtezaka musala na biso mais sonde na osala boye so na zangisi ko bwaka ye mona mwasi moko ya kitoko mona mwasi moko ya mutema malamu MD nzete ya mai omoni nzete moiza kabola ka mai donc yaza mutema lokola mai wana nzete wana donc ye soki apromettre loko il faut payer ça MD nzete ya mai mutema ya papa Robert maman na power après wana bozongi pa na Chicago bena ngai papi Medo na songi na Caroline Nord bena nga papi Tsukidi oyo so na bwaki ete ezali sumo bena ngai Raymond Singa ambassadeur chief mot de la fin na ngai bana poto botala ngaka nde botala ngai oyo azana posa na ngai abenga ngai na plus 243 89 84 92 437 89 obongo pesi cordon na biso mbote te Moustapha Malembe mutu na oti un peu plus cordon Moustapha Malembe ya yo yango ba mbote belé place ozali na producteur nga Yves Bamba Top Vision wana so na zangisi ata yo motala kam to sala ke ngana le kala balamba na poto ba mona ngai na pesi mbote mingi na président na ngai ngadia ya ngadios asa mudala pat mona timbela ba mwe na pesi mbote belé na bien na ngai Adrissa moto maître bebazi beba na pesi mbote na bien na ngai Papi Musuri na bien na ngai Clover de London. Merci beaucoup de Londres. Merci beaucoup. Nabana poto on le original la combo de Londres yo. Bon,
nakoloba original nakoloba pe originalité puisque amoni so ba bengo muluba il faut ba oyo ba koloba kiluba so ba bengo mukongo il faut ba koloba kikongo so ba bengo français il faut ba français so ba bengo nani anglais de London il faut ba anglais yo ba anglais my name is Zuna. I don't want to talk too much because it's not I'm not talk too much. My name is Zuna. Only this. Merci beaucoup ma chère internaute Nabiso Zakiwana, un Zuna de Londres, donc artiste comédien, il y a papa Nabiso Ngadia Ngadios, donc je dis merci beaucoup à toi Moustapha Malem. Balobi ke on est na Kinshasa place Tolia kana cathédrale, balobi soko lingolia biloko ya kati na mutu ya taba balobi faut ko fungula non parce que bana poto batala vraiment balobi ke et pas ya maman to biloko ya kati bato bozana Paris, balobi ke Kalami était grande vacances et pas Obama maman to tozana biloko nyoso so lingi pena tinelo na bluetooth na rotino na bluetooth merci beaucoup à mon vieux Babimboli agence Badem Oversi depuis Belgique. Merci beaucoup à papa na Jorsia Mabeka Duvin na Messi balobi ya joli Mabeka Nzambe à Rennes. Merci beaucoup à toi Henri Modogolongo balobi le planificateur. Merci beaucoup à boss René Mikobi Troika Agency balobi ke Peggy Titan déjà si toi qui na masolo ya sika ngoma business déjà à lobby méga promo na bateau nyonso balingi ba kenerisi pour na ba vivre ba grand joueur il y a monde parce que botara ba onka na succès et je dis merci beaucoup à ngoma business avec cette opportunité au Pessi ba congolais au Pessi ba kinois ko kene kotanga na Russie. Merci beaucoup na Wali Coiffure oh vraiment pesa kibiso espace ya reçoit l'émission P cathédrale et pas maman to Antosha balobi le boko nde le boko baton so ba na Paris ya Geloro Dimba le millionnaire Humbert Tamboyo na kasi à Paris Dadi Bilel le roi balobi ke Moustapha Malem batana ba soldat le quoi Peggy Titan info plus Mekwenda tozo kende seko kwenda Julien Mbouyi ma concert en assistance balobi gazana na bosanité mon vieux Mike Kaboya ba Mike babi ke Peggy Titan azalaka ceinture batu lokola ba Fafan Soupi ba Junior Boyoko papa na Junior Boyoko balobi ke Junior Boyoko balobi Peggy Titan bandal c'est Paris. On se retrouve à la prochaine émission. Bye.